d'aviation CAA compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosepesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te c'est-à-dire passager nyonso akoki koyena biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle ciseaux pen pe barrette mbeli canif mini surtout masasi grenade marteau pe tournevis frite pe hamburger to biloko ya kolia lame de rasoir parasol bouteille ya mai munduki parfum pe briquet wana ba recommandation ya CAA kolo nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso CAA mfumu ya mapata na RDC. Bon début des semaines, on a balancé sur le journal à peuple, on a peuple info lingala nebi qui vous accueille, vous sur poste télévisé on a bino pour la journal les bientôt font la masolo na Sénat pour na signaler bino que Sénat a clôturé qui session extraordinaire na week-end et les qui toujours na bokambami ya président Jean-Michel Samal Konde pour la détail on a Christian Kengebe. 4 textes ya loi, 4 nango, 3 projets ya loi, pe proposition ya loi moko ezala qui voté week-end de l'équipe na Sénat ya République démocratique du Congo. Yangonde et sanctionna qui clôture ya session extraordinaire ya chambre haute ya parlement où ezala qui convoqué depuis le 26 juin qui le 25 juillet 2026. Proposition ya loi ezali kolobela ba principes fondamentaux relatifs na recherche scientifique et technologique. Projet ya loi oyo ezali ko modifier pe ko compléter loi numéro 14/005 ya le 11 février 2014 oyo ezali kolobela régime fiscal, douanier, parafiscal ya ba recette non fiscale pe le sous ya change applicable na ba convention ya collaboration pe na ba projet ya coopération. Projet ya loi oyo ezali kolobela ba marché boursier pe projet ya loi oyo ezali kolobela habilitation ya gouvernement yango ekotinda mana son excellence le président de la République chef de l'État pour la promulgation conformément à l'article 136 ya constitution ndenge Jean-Michel Samalukonde Kenge a déclaré que na malobane ya clôture ya session extraordinaire convoquée na gouvernement na mode d'urgence. Proposition ya loi relative na recherche scientifique yango ezali ko s'articuler autour ya 14 articles yango ezala qui voté après aplanissement ya ba divergence ya commission mixte paritaire socio-culturelle Sénat pe Assemblée nationale. Texte ya loi oyo ezali kozwa en compte politique nationale ya recherche scientifique pe ezali ko tenir compte ba enjeux scientifique pe technologique ya l'heure boye ba option fondamentale ya proposition oyo yango ezali ko sala ke République démocratique du Congo a la puissance moko scientifique technologique économique politique na espace aérien na ye na mabele na ye pe na se ya mabele na ye ba projet ya loi ya régime fiscal ba marché boursier yango pe esala ki objet ya aplanissement ya ba inégalité entre les deux chambres avant vote na yango na niveau ya commission mixte paritaire loi sur le marché boursier et ezali ko permettre ko doter na mboka na biso cadre moko juridique institutionnel adapté na exigences ya bourse pe ba valeur mobilière ya bourse ya ba marchandise efficace pe transparente objectif izelami na nzela na yango ya mobeko oyo et mobiliser ba ressources nécessaires pour na cofinancer ba investissement ya développement na secteur privé pe kokolisa croissance économique ya mboka po ete loi oyo ezali kolobela régime fiscal yango ezwami na vision moko stratégique pour na kosala ba ressources naturelles véritable levier ya transformation structurelle pe ya économie nationale na ko favorisaka transformation locale. Projet ya loi ya habilitation ya gouvernement ezali ko permettre na ye aye bana ko subordonnance na mesure oyo ezali ko relever na domaine ya loi pendant période ya vacances parlementaires ndenge ministre ya justice garde de Sceaux Guillaume Ngefa atalisaki yende ayaki ko présenter économie générale ya texte oyo président ya Sénat sur 25 matières oyo ezalaki inscrit na ordre du jour ya session extraordinaire 18 yango ezalaki adopté na deux chambres ya parlement pe etundami na chef de l'État pour la promulgation ba matière oyo etikali na suspense yango ekozala examiné en priorité na session budgétaire ya septembre 2026 ndenge a précisé qui mobilisation tout ya dialogue
dialogue inclusif Sama Lukonde a promettre accompagnement ya Sénat na processus ya dialogue inclusif oyo ezali initié et pas ya chef de l'État liboso ba menace et intégrité territoriale azali convaincu que esprit patriotique esengeli et s'imposer na makambo nyonso pona likambo etali situation na est ya République démocratique du Congo liboso ya épidémie ya Ebola na Ituri otuele pe na Nord Kivu numéro 1 ya chambre haute ya parlement a recommandé na basage boyibati dans la population ya parti oyo a observé ba mesure nyonso oyo epesami na gouvernement pona ko renforcer ba mesure ya protection ba bengami ba élu na ba province bango bazali bongo ko approcher ba entité respective na bango pendant ba vacances parlementaires pona kozwa ba différentes préoccupations à population na niveau ya chaque province. Après clôture, il y a session, ma reporter Yanfo Lingala, journal Peuple na Peuple Bazwaki, makanisi honorable sénateur Alexis Mondonge Eli Yassin, Ubangi, Ye Alobeli, bilan, il y a session, Peli Kambo Etali, dialogue, Bolandang, toujours na micro, il y a Christian Kingebe. Oui, Zali Mbala Libosote, session extraordinaire, et bien gema, pe ezala na bilembo tukumi bale na mitano. Et na bilembo wana nyonso esalaki ke totala mibeko, to sali mibeko zomi na mwambi sambo oyo etikali to tindiki yango ezali bongo lokola nyongo to tindiki yango na session ya sanza ya libwa tango tokozonga oyo ezalaka session etali makambo ya koluka nkita pe mwango nini totambwisaka budget na biso ya mboka bongo toko yambo te totala budget wana tokosilisa neno mwa biteni sambo ya mibeko oyo ezalaki te totala yango na session oyo me na ndenge boyebi ezali session na ngonga mokuse. Alors na ngonga mokuse tokokaki kosilisa mibeko nyonso tu oyo gouvernement atindelaki biso te me tosali penza na ndenge elongobani te zomi na mwambi tokoka kosilisa yango bongo sambo wana ekei lokola mwa nyongo tokosilisa yango na session ya oyo zonga na sima ya loi na sanza ya libwa. Alors ngai nalandaki tata mokonzi ya mboka te, nalandi moko mokambi ya lingomba katoliko tango abimi na lisanga bakutanaki na mokonzi ya mboka pe alimboleli pe ayebisi biso polele te likita linene nde lipeangemi me lokola likita yango tata mokonzi ye moko ayebi mwango nini akotia po te likita wana ekoka kosalema esalisa baimboka banso na baye oyo bakendaki na mopanzi bavanda esika moko to manyola totala makambo ya ekolo ezali likanisi loko linzenga me tokoki koloba mingi te makambo na esika ya tata mokambi ya mboka ye moto azali kokende bipai ya mboka ya bapaya ayebi makambo maso ndenge azali kobembana na bapaya te mboka ezonga na molongo nakanisi na mikolo ezali koya akoyebisa biso boni azali kokanisa te likita wana esalema me ezali mbala ya liboso te bomomeseno na politike ya mboka na biso soko kaka ezali soko pokoso ezali tomeseni mingi kosangana boyebi bandeko bapanzi sango te tokutanaka awa pona conférence nationale souveraine oyo efungolaki nzela pona kovandisa demokrasi na mboka na biso bongo soki ezali te tata mokonzi abiangi likita ya monene po bato bakutana pona kotala makambo ya kosembola ndenge nini tokokende na mboka pona makambo ya sécurité na mboka pona makambo ya économie pe makambo mosusu tozotia bandeko kaka ezali esengo monene to talela kolo abatela biso te ekokisama engebene na mwango oye akotia en place. Nangambu ya Assemblée nationale kuna pe ba clôturaki session extraordinaire na bango week-end eleki na bokambami honorable président Aimé Boji Sangara bolanda ba détail nango ngona héritier matin. Honorables députés, chers collègues. Assemblée nationale a clôturé qui samedi 25 juillet 2026, session extraordinaire. Après adoption, il y a deux projets, il y a loi
oyo ezalaki harmonisé na Sénat. Une recommandation en faveur ya candidature ya Juliana Lumumba na poste ya secrétaire général ya organisation internationale ya francophonie. Ba députés nationaux ba adoptaki ba rapport ya commission mixte paritaire chargée à régler ba divergence entre ba deux chambres ya parlement pona oyo etali projet ya loi na makambo etali marché boursier pe na régime fiscal applicable na ba convention ya collaboration. Des textes oyo ezalaki approuvé na version harmonisée na suka ya vote appel nominal et salemaki pour na vérification ya quorum. Assemblée nationale a adopté pe recommandation oyo ezali kosenga na gouvernement à soutenir activement candidature ya Juliana Lumumba na tête ya OIF. Recommandation oyo ezali kotalisa mobilisation ya réseau diplomatique congolais auprès ya ba états membres et organisations. Gouvernement esengeli a présenté na parlement avant le 16 novembre 2026 rapport moko na ba démarche oyo ezali kosalema na cadre wana. Na mona ya clôture président ya Assemblée nationale honorable Aimé Boji a kumisi mosala oyo ezali réalisé na ba député na session extraordinaire oyo a qualifié yango d'historique. Mingi a souligné que pour la première fois na troisième république Assemblée nationale a examiné et a adopté ensemble ba matière nyonso oyo ekomamaki na ordre du jour session extraordinaire. Initialement nombre na yango ezali 25. Aimé Boji a félicité ba députés nationaux pour na assiduité pe engagement na bango n'examen à différentes matières où ils allaient soumises na appréciation na bango conformément à l'article 116 alinéa 2 de la Constitution, article 79 alinéa 2 à règlement intérieur et à Assemblée nationale, président et à Chambre basse y a déclaré qui close session extraordinaire. Toujours dans le cadre de la clôture, il y a session extraordinaire et Assemblée nationale honorable. Et Boji Sangara a mobilisé Batunyo pour un dialogue inclusif à la RDC Bolak. Président de l'Assemblée nationale honorable Aimé Boji Sangara a commis dialogue national inclusif initié et par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nabokutani et l'ongo na ba représentant y a ba confession religieuse numéro 1 y a chambre basse y a parlement honorable Aimé Boji Sangara a monique na démarche oyo ezali initiative moko et koti na volonté ya malonga ya chef de l'État ko privilégier koyoka bato nyonso pe rassemblement ya koluka consensus national na intérêt supérieur ya République démocratique du Congo pour na bozongi ya kimia. La réalité politique de notre pays est marquée par la dernière rencontre du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec les représentants des confessions religieuses. Il a plu au président de la République, après avoir écouté toutes les parties et d'autres personnalités, d'initier un dialogue national inclusif. Cette démarche traduit sa volonté constante de privilégier l'écoute, le rassemblement et la recherche d'un consensus national autour des intérêts supérieurs de la République. L'histoire nous enseigne que les grandes nations sont celles qui savent transcender leurs divergences lorsque leur devenir est menacé. Plus que jamais, l'unité nationale constitue notre première ligne de défense. Il appartient donc à chacun, dans le respect de nos institutions et de nos convictions, d'apporter sa contribution à cet élan de cohésion afin de faire front commun contre tous ceux qui portent atteinte à la paix, à la sécurité et à l'avenir de notre pays. Pour la primature, Bosimba, qui est Premier ministre Judith Soumino Akenda, qui vendredi 24 juillet, la zone de santé, il y a Rwampara, na 10 km, il y a Bounia, pour visiter centre de santé où ils ont traité Ebola. Bon, on a détaillé le monde à Nathalie Kaïda. Premier ministre Judith Soumino Atuluka akendaki vendredi na zone de santé ya Rwampara environ 10 km ya Bunia, chef ya gouvernement azalaki na tête ya délégation conjointe gouvernement ba partenaire pour na visiter centre de traitement ya Ebola pour na kotala ba condition ya prise en charge ya ba malade. Visage marqué chef ya gouvernement akobaki na protocole avant akende na centre de traitement ya Ebola accompagné na ministre d'État, ministre des Affaires sociales, action humanitaire, solidarité nationale, gouverneur ya province, coordonnateur humanitaire ya ONU, pe coordonnateur provincial ya riposte. Judith Soumino Aye amonaki na misu na yemoko depuis zone verte ndenge nini ba malade bazali prise en charge, pe ndenge nini ba cas ezali confirmé ya ba suspect na centre wana vague cas ya guérison et outi kozala enregistré parmi bango ba bébé ya 15 mois pe maman na bango
boye kati na bango premier bébé ayebaki kobika officiellement na cadre ya riposte contre épidémie ya virus Ebola. Souche Bundu Bigio boye arrivé ya premier ministre etalisi espoir epai ya population oyo bazali kozwa conscience ya existence ya maladie pe implication ya baautorité gouvernementale. Ezali chance moko ya malonga komona premier ministre ayaye moko awa peut-être bamosusu bakoki koevite lokola bango bakomi ezali changement ezali komona na ndenge Janine Mabusi membre ya société civile ya Ituri alobi na Ituri premier ministre ye ayaki pe ko apporter appui ya gouvernement na ba équipe oyo bazali ko soigner na rempart ba équipe oyo bamoni bango moko dépistage isolement pe baka pe prise en charge ba patient ndenge ezali ko salema nyonso pona koluka ba contact ya ba sensibilisation ya ba communauté pona ko freiner transmission ya maladie oyo consciente na ba condition ya mosala ezali pasi kati ndenge nini ba minganga bazali ko évoluer chef ya gouvernement apesaki officiellement une dizaine de véhicules 4x4 pa ya coordonnateur provincial ya riposte professeur Steve Aouka pour assurer mobilité à équipe disposition nyonso etami après rempart à premier ministre akendaki na hélicoptère pour na zone ya santé ya Mongwalu epai wapi épidémie liée na virus ya Ebola et se déclara qui pe 2 mois et uti koleka na épicentre oyo ba maladie chef ya gouvernement akendaki kotala ba défi oyo bazali confronté na yango pe lisusu ndenge ba équipe ya riposte ezali ko travailler bazana insuffisance ya fourniture électrique mai oyo ezali ya malonga ezate ba difficulté na ba air oyo ezali affecté pona insécurité persistance ya ba activité na ba mine d'or pe résistance communautaire elongo na ba problème ya prise en charge na relais communautaire malgré ba conditions difficiles ba équipe ya riposte bazali ko sala makasi na ba moyens oyo bazana ngo pona ko sauver ba vies humaines lokola mobilisation ezali ko salema gouvernement na niveau na ye et l'on a différents partenaires bazali ko se rendre compte na point de vue financier pour balobi likambo ya passe ezalité sikoyo bazali ko s'assurer na logistique pe prise en charge ba ambulance problème ya mai oxygène pe équipement nyonso pour na ba enterrement sécurisé ezali ko salema na ba zone oyo ezali affecté chef ya gouvernement encourager engagement communautaire na nzela ya renforcement ya sensibilisation pe ko pesa ba instruction oyo elongo bani pe ba priorité eye bana kozala aligné na ngambo mososo gouvernement azali kozela ko evre pona kolongola ba famille na ba camp ba déplacer oyo bazali ko vivre na ba condition moko ya malonga te maladie ekoki kopanzana premier ministre a clôturaki mission na Ituri na conviction ya kotala ndenge nini bato bazali ko travailler pona ko transformer crise oyo na opportunité pe ko améliorer réactivité ya ba mboka oyo ezali ko sala face na crise yango. Conseil d'administration ya Ojofram Basanganaki na session extraordinaire au Salemaki jeudi 24 juillet na Bokambani ya PCA Adolphe Amisi Makutano bola gabadeta elongona Nathalie Kaila. Réunion à session extraordinaire ya conseil d'administration Ojofram examina qui rapport ya collège de commissaires aux comptes relatif na état financier office véritable garant de la fiabilité et information financière pe collège de commissaires aux comptes ezali organe ya contrôle ya Ojofram ezana mission ya ko certifier régularité sincérité pe fiabilité ya ba compte yango nde ko permettre na conseil d'administration et exercer pleinement rôle na yango ya contrôle na conduite ya président ya conseil d'administration Adolphe Amisi Makutano ba administrateur ba examiner ki ba conclusion ya rapport afin ya ko examiner que état financier et traduire fidèlement situation économique pe financière ya office oyo na respect ya ba exigence ya bonne gouvernance. Ce qui justifie notre présence dans ce conseil d'aujourd'hui, c'est que comme le dit la loi, donc pour l'approbation des états financiers de chaque entreprise, il faudrait qu'il y ait un conseil d'administration. Et ce conseil d'administration-là permet au conseil d'administration d'adopter les états financiers clos au 31 décembre de l'exercice concerné. Donc, raison pour laquelle nous nous sommes réunis aujourd'hui pour statuer sur l'approbation des comptes de l'Ojofram au 31 décembre 2025. Et comme vous le savez, nous sommes commissaires aux comptes, nous sommes une structure parmi les autres. En tant que commissaire aux comptes, nous avons apporté nos éléments par rapport
à nos observations qui ont été formulées sur les états financiers 2025 quant à la commission qui a été mise en place de décider sur l'approbation des comptes ou pas. Bosimba ke démarche oyo ezali ko témoigner engagement ya conseil d'administration en faveur ya gestion transparente, responsable pe conforme na disposition légale pe réglementaire oyo ezali ko régir établissement public oyo. Pour permettre na ba client na ye ba voyager na ba condition ya malamu pe na sécurité nyonso c'est a abimisi biloko o esingeli na client amatanango na cabine ke bolanda ba ditelo na nickel posto. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne ya bana mboka oyo mesana kosebesa bino na qualité ba service de ndenge boyebi, toujours soucieuse ya kotia à l'aise ba passager na ye ba voyagaka kitoko tina destination tala tina pekisi biloko nyonso oyo ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyonso akoki koya na biloko te amata nango na avion lokola coupe-ongle, ciseaux, pen pe barrette, mbeli, canif, Minisutu Masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille ya mai, munduki, parfum pe briquet. Wana ba recommandation à CAA, kolon nango a souhaité bon voyage na ba passager na nyonso. CAA, mfumu ya mapata na RDC. Donc en éducation, Bosimba qui inscription est bandit déjà dans le complexe scolaire Mama Pemba Anade, école ya Fondation Nerambo. Pour l'année scolaire 2026-2027, papa, maman, comme tout n'a pas question et belité. Côté la paix de gauche à droite, kende kaka tout droit. Na complexe scolaire Mama Pemba, na extension na yango nyon somi balé. Ba école ya Fondation Nerombungu, ba inscription et bandit déjà. Yango ezali kosalema chaque jour. Botel la bino moko ba bijou oyo Fondation Nerombungu, atie pour na éducation ya bana. Ya kosamba ezali te awa kobanda na cycle maternel formation ezali ya kitoko ezali kopesama pe niveau eza vraiment ya likolo basorti ya ndenge na ndenge esalemaka na ba différents cycles ya ville ya Kinshasa. Bongo na cycle primaire yango pe ebandi de première année à 6e année primaire oleki na secondaire pino na humanité option nyonso oyo olingi ezali awa baelève bazali kotanga vraiment na bacondition ya kitoko botela bino moko salle de classe pe bacondition nyonso ezali korépondre na banorme ya UNESCO. Bongo bapratique ya kosamba ezali te baatelier moderne ya kafu même baekole mosusu balekaka mpona kosala bapratique na bango baatelier moderne oyo ezwami mpona coupe couture, mécanique générale, électricité, construction pe bongo na bongo. Botela bino moko salle ya informatique awa informatique pe anglais ezali obligatoire na baniveau nyonso. Complexe scolaire Mama Pemba bosimba ke Dieu est notre force, nzambede azali force na bango ndenge kaka elobomaka awa bilembo na yango ezali komonana. Bongo formation ya kitoko pe ya qualité ya boye ezanga kobota résultat ya kitoko luvunu bino moko boyoka. Esika enseignement ya kitoko ezali kopesa na religion Bosimba ke église nkitwadi ki abaveli la KKV na mukuse bafetaki mokola le 2 juillet anniversaire ya liwa ya héroïne ndona ki pamfita bolanda ba dicta elongona na la dilette. Milulu ya kafu esalemaki na lingomba babengi kintwadi kia bavelela KKV na mokuse oyo ekambamaka epai ya chef spirituel pe représentant légal me ya mukoka ezalaki bongo le 2 juillet 2026 ezalaki occasion pona kokanisa liwa ya héroïne ndona kimpavita oyo akufaka un certain 2 juillet 1706 epai wapi atumbamaka elongo na mwana na ye Kembo dia Nzenza epai ya mindele
Mundele. Bosimba na milulu oyo, modération et simbamaki epai ya mama Vika. Lokola ezalaki mokolo ya ba mama, bango moko ba mama bazalaki au four et au moulin. Tomonaki prédication epai ya mama Tuluka, yepe apesaki mot de circonstance, ba chorale et yembaki, lokola chorale Kilombo pe chorale centrale. Bongo nasima, ba kado ya ndenge na ndenge epesamaki. Représentant légal pe chef spirituel, me ya mukoka, azwaki maloba na suka, pona kotalisa importance ya date oyo esengeli bayindo bakanisaka yango ezali date moko ya motuya pambate ba mama lokola bandona kimpavita pe bato ya ndenge na ndenge bamonaki pasi pona bayindo bazala délivrer pe lelo babengama bangunza ndenge bazali kobengama. Donc ezali date moko ya konégliger te ndenge me ya mokoka représentant légal pe chef spirituel ya KKV atalisaki. Bongo na suka abondelaki pona bakado nyonso epesamaki pe asalaki prière pour na peuple nyonso. Bosimba pe boyebake nyonso elikaki vraiment kitoko boyo kaimoko représentant légal me ya mokoka ndenge azali koloba. Sangani a mokolo lelo le 2 juillet 2026 pour na kokanisa pasi oyo ngunza munene amonaki na kombo ya mama Kimpavita. Mama Kimpavita azalaki ngunza munene motindami oyo atindamaki mpona biso bayindo kasi mindele basepelaki te na mateya na ye na lobiko apesaki batu po aye kocontredire. L'éducation Bosimba que pour l'année scolaire 2026-2027, l'inscription est bandie déjà na IPMAT Binza de nouveau pour l'Antabaleta et Luana Stéphane Askan. Inscription 2026-2027 na Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication, IPMAT Binza na Mokuse et bandie. Yoka, Itemati Binza et Dapia Insta, bazali organisé par formation technique ya ndenge na ndenge, oyo ezali kopimisa bana na bino ba ingénieur, awa na Kinshasa, formation technique na niveau ya humanité, ezalaka kaka awa na Itemati Binza et Dapia Insta, kobanda na première séance na 6e des humanités selon appellation ancienne, par section ezali boye, aviation civile, mécanique générale, mécanique auto, électricité générale, électronique, radiotransmission, agronomie, météorologie et environnement, coupe couture, construction, innovation et kotimbula oyo na EPST, pauti na approche par compétence, pe basculer na approche par situation, et la kisi, formation na domaine technique et comme plus ma pratique ndenge yemoko, préfet des études ya Itemati Binza, Louis Kabangu à lobby. Alors, avec système oya sikatozana ngo ya réforme, oyo tolongoli bana na approche par compétence, balakisi ba tindi sotoko to na approche par situation. Oyo lingo lo banini. Ezalo kola oyo tozana ngo na supérieur, tozana ba étudiants bazo sur le système LMD. C'est-à-dire na niveau secondaire l'État peut améliorer un système ya sikawana oyo zibenga par situation dans le cadre que ceux qui va pesi mwana exercice bazo créer situation ba pesi mwana pour que mwana a découvrir nano difficulté ou bien panne ou bien problème après apporter solution. Ça s'appelle approche par situation. Ça dit situation nous créer on pas bana pour que mitu e fongwama. Itemat aza parmi ba école pilote oyo EPST acheli motema pour être tokoba tobandaki na niveau 1 autre bando benga kala 3e et l'autre zone à niveau 3 parce que tout le monde à niveau 1 niveau 2 et l'autre zone à niveau 3 dès que tu termines à niveau 4 bah c'est l'examen d'état bah du diplôme mais avant même moi comme un examen d'état il est capable il y a que ça l'entreprise naie atelier naie garage naie laboratoire naie à partir de méthode on les ali réforme moko kitoko oyo soko tali na vie province à Kinshasa
peut-être ezaka itemate na école moko, c'est-à-dire ezeku sunga biso bana bakei na niveau à connaissance makasi ya technique. Tosimba ke soki mwana na yo atangi awa inane ya pamba to pe premier niveau akoki déjà kobanda musala itemati binza bazali na ba laboratoire ekuba kaka ndenge bozali komona sete mitonga abengi ba jeune fille oyo balingaka domaine technique ba rejoindre itemati binza nabengi bana basi nyonso oyo ozala na ndako ozokotraine boya na itemat réforme ici salemi déjà tout comme la réforme en sika approche par situation donc ma fille nyonso oyo bolingaka technique oyo bozala posa bo développer ba compétence na bino en tout cas mbele yango ebelani boya ebele b'inscription c'est bandaki déjà boya noki avant que tokanga rapport chaque jour babiro na bango ezali ya kofungwama boleka déjà konzo ba formulaire ya ba inscription pour ba place ezali très limité itemat kuta yango na avenue Mété7 numéro 1 quartier Congo na commune ya Ngalema référence entre météo kuna na Delfo. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boy. Ole sakaye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai, depuis abanda kolia, akoli boy. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe, abela kabela katene, alimara te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Bébé nayo kitoko ninyo esake. Baba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama de zamana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Merci pour la confiance, pour fidélité au Bozala Kanango, pour la journal Labino, je n'appelle pas le commune à Souka. Ceux qui vous s'appellent qui n'ont pas fait merci. Et Garting, Ozala qui vont la caméra, montage, et Simama qui est pas Christian, qui est bien, je n'appelle pas le plus à superviser. Panemoko héritier, Matinde Mbotskamalam, au revoir. Compagnie africaine d'aviation CAA, compagnie aérienne Yabana Mbuka, où le message qu'on se Bessabino, dans qualité de service d'Indenge Boyabi. Toujours soucieuse, ya côté à l'aise ma passager naie, ba avo jaka kitoko, tina destination, talati na pekisi biloko nyoso oyo, ekotaka na cabine te, c'est-à-dire passager nyoso akoki koyena biloko te, amata nango na avion, lokola, coupe-ongle, ciseaux, pen, pe barrette, mbeli, canif, minisutu masasi, grenade, marteau pe tournevis, frite pe hamburger to biloko akolia, lame de rasoir, parasol, bouteille à maï, munduki, parfum pe briquet. Wana ma recommandation à CAA. Kolonango a souhaité bon voyage na ba passager na nyoso. CAA, mfumu ya mapata na RDC.